Bonjour, bonsoir, na Ergo Andabiso, Photoflore Vision, FKM Vision, en direct de Berlin, na émission d'Abino Yassika, à cœur ouvert. Coração aberta, oui, bamote Nabino, Ezabongo Wabino, la reine Zinga. Moi, si ma casse mon lieu vencedora. Moi, Bote Mengi na Baladia, FKM Vision TV, pe Baladia, la reine Zinga TV. Tu peux essayer de mbote ebele na lelo to na deuxième édition na biso na émission kitoko o ebino olingaka mingi à cœur ouvert. Coração aberta. Kuna tokolobila o etali ba famille éducation kolamba bana na biso ba situation nyonso o etali société na bino to société na biso tokolobela yango à cœur ouvert. Kuna tozolobela nyonso basolo kitoko ekotia ba implice na banda kuna biso na banda kuna bino ko biso to ya ko finga te to ya kaka poto tia ba implice na banda. N'oubliez pas de s'abonner dans la Reine Zinga TV to na FKM Vision TV pour na kozala tamo nyonso informé tamo besto kosala émission na biso ya sika. Pona lelo to yambi mama na biso kete Teresa, mama na Vanessa, mona Berlin ayebe kosala intervention na la Reine Zinga TV pe na FKM Vision TV bokotala émission oyo bi bokosembela na intervention na et sans plus tarder to kokotsa invité na biso na fait de débattre thème na biso de 5 la semaine passée to bela ki ba mama to bela ki ndenge ba difficulté na kati ba foyer lo pe to kotonga ba papa pour la deuxième partie na ba foyer za lokola deuxième partie na biso avant to kota la deuxième partie na biso to kana mindule oyo bande ko na suna Rwanda na Kombo ya to na nzembo oyo bomo to kota na émission na biso. Anzalite akouta wapi kombo na ye na ningai na yebi Anzalite Anzalite babote na mama ninyo babengaka ye na ningai na yebi Anzalite oh Anzalite oh abimela na mboka ninyo adusoli bisika ninyo na yebi Anzalite Yesu nangai umela nzambe nangai Yesu nangai oh Anzalite akouta wapi kombo na ye nani ya solo Anzalite Anzalite babote na mama ninyo babengaka ye nani ya solo Anzalite oh Anzalite oh abimela na mboka ninyo adusoli bisika nini na yebi Anzalite onani akotelemela bomoi na ngai Anzalite nani akotelemela misala na ngai Anzalite nani akokitisa oyo nzamba tomboli Telemela voyage nanga Anzalite nani akolongola mokano na nzambe na libota na ngai Anzalite nani akokanga banzela nkolo Yesu afongolela ngai Anzalite oh awa na sepe na lola Anzalite oh Anzalite oh Anzalite oyemba Anzalite kuna na lola Anzalite bakonzi
Yesu na ngai umela nzambe na ngai Yesu na ngai mabalanga nyonso ekokumamela yo ozali nzambe minganga nyonso etatola yo ozali nzambe banjelu mpe na lola batatolaka bonzambe na yo biso bana na yo totatoli ozali nzambe o mabalanga nyonso ekokumamela yo ozali nzambe minganga nyonso etatola yo ozali nzambe banjelu mpe na lola batatolaka bonzambe na yo biso bana na yo totatoli ozali nzambe o azali te Yesu na ngai nani akokani na yo azali te. Oui, bambote na biso eza bongo wa bino la reine Nzinga mwasi makasi molie vencedora mwasi oyo alongaka bitumba lelo nde bomoni awa to nazanga moko te toza na bainvite nanga awa toye bongo po ete tosola ndenge kaka ezalaka tomeme bino susu masolo mosusu ya sika topesi mbote na baoyo nyonso bazali kolanda biso surtout bazali kosoutenir biso na mosala oyo tozali kokende bamama nyonso ya Berlin bapapa nyonso ya Berlin topesi bino mbote boyebaki boza na motema na biso vraiment bosoutenir émission oyo bamama nyonso ya Allemagne bosoutenir émission oyo ezali mpona bino mpe surtout na baoyo nyonso baza na problème baza mpe na posa lisolo bozali bienvenue na kati ya chaîne na biso bozali bienvenue na kati ya la reine Nzinga TV to na FKM Vision TV oye na lisolo na yo tokobeta yango ensemble afin que mokili mobimba mpe babénéficie tolito eloko ya kitoko oyo boyi kozala na lisolo na yo kobanga te kutana na biso ubie na banimero oyo ezali koleka na se obengi la reine Nzinga TV to obengi photoflore tokoyamba yo na émission na biso si tolobaki no ntango dialogue eza te cache ezali na nde tolobeli awa mobali akosela mwasi makambo mwasi pa akosela mobali makambo mwasi alembi mobali soki akoboluka façon ya koluka limito aluka raison yango esalaka etango bakabwanaka ezalaka mpasi tolingi tosote siko toshite na deuxième point na biso ya lelo elakisi keno bana oyo bazali kobokwama na ndako ya bambala mama nanga introduire nani moke bana oyo bazali kobokwama na ndako tina nini bana oyo kobokwama na ndako ya banda ebandaka na nini likambo oyo kote wana ngai esalaka nga mpasi bon nayoka douleur omoni teme oyo toza nango oyo totie sikoyo ya bana nga na miniti oyo nde naza bo nazoyoka deja motema mpasi mpo nga mona na vie vraiment mpena ntango nakendaki na Angola na 2014 namona ngo mpena na miso na nga bo ndenge mwasi azoniokola mwana oyo mobali amemi pai na ye mwana ngo mpe ya age nini 5 ans donc likambo oyo ifo tobetela ngo mpena sete donc teme oyo mpena tobetela ngo sete mpo eza eloko ezosalama mingi bana na biso baza lisusu à l'aise te bana na biso bakoma bandoki omoni bana bakoma bandoki na mabala na pai bapapa bamama bakoma bandoki ape bana biso lisusu bamibali lisusu nde moko bazoya bazoviole lisusu bana na biso donc makambo oyo eza kaka mpasi makambo oyo bana nde bazobokama na ndaka bambanda eza kaka mpasi vraiment teme oyo elingi kolobake no bana bazali kobokwama na ndako ya bambanda elingi kolobake papa na mama basali divorce tokozwa liboso première fois mama la reine Nzinga TV mpe na invité na biso Teresa mama na Vanessa vraiment esengo mingi ndenge oye korépondre invitation na biso na likambo oyo ngai take mobali na kolinga liboso na take na bino basi sima nango bino basi okotake ngai mwasi divorce esalami mwasi azali na bana tolobi 3 4 5 ake ye moko aye kobala mobali mobali aye kokuta mwasi na kati ya ndako na bana 4 eske akolinga bana wana lokola papa na bango soki aza pena mobali ya malamu ndenge aloba mibali ya solo mibali oyo nzambe asala soki eza sota mibali wana kolinga bana wana lokola bana na ye moko bakota mais soki eza mibali oyo nga nabenga bakasa kaida bapantalo ezeba bawana nde baza mibali moko oyo pena bazwa kosala pena catastrophe na mabali bawana ndenge alinga mpenza te
siko oyeba ndenge nini keno oyo azala malamu to azala mabe kasa kaida yeba na kaka pandela zeba ayeba na ndenge kasa kaida yeba na nika kaka ina ndako so moja mbala kumoncha makona mesa deja et comme amoni mwana bimaka na ita mutato mwana na yo yebi yake mwana nga bimaka ayaka ta mususu 22h boyoka na bino deja bongo so kasa kaida soka afanya na mesa sema makona mesa mwana batanga okoma kaka 22h wana yo kaka yo yana avanti mwana bato na ndenge mo pende ya Bretagne yo uti wani oh te ba msuka za mon père espère papa na wote sika boy ah o mate 22h te papa biso na mama to yoka na biso deja bongo na yaka na mali ya ba boy te yoki abengi mama na bango to zo mate muta bongo ayi malembe te ya muta bongo deja ayi malembe te mais na papa oyo ngona ba mibalo nzamba sala tango mwana ayeba wana akolobelo kote ako mwana komi ya PCM mbote papa bote atiki akobenga nde mama akobenga mwasi mama ye afanda na mama moni talaka kangana ye lelo soki bana ngoba baby bato bakopesa nga toko yo kake oko papa wana komi na ndako awa yango bana oyo bakomi na bango désordre bana bakimiki mbandako mama na linte makambo oyo esala mama soana mwana poso mwana soye na ye kozala pena bien te soana mwana mbala nsima ayaka so baere wana tetaka mwana mwasi aza mwana mwasi baere wana bavendeze na nzela market oyo eza poto mais soka mesa na balie wana jour mosusu ekoma 0h kitoko te taka age yango ata mosusu age ya 16 ans age de 17 ans donc à partir esika na mwasi akosola na bana na ye omoi te ke mobali wa bien amemaka dialogue amemaka esengo esika kei mais mobali ya bien te amemana esengo te nayebi soki papa esika wana bozolanda la reine Nzinga po azala na avis contraire mpona kocontredire réponse ya la reine Nzinga ozali bienvenu komela biso na se ya video na bacommentaire na bino tokotanga yango mpe tokoya lisusu kodebatre yango na prochain numéro afin ke tozala toujours éclairé na sujet na biso babibana oyo bazali kobokama na ndako ya bambanda bazalaka toujours na baproblème bazalaka toujours victime soit papa soit maman la reine Nzinga alobi ke non babengi bango na kombo ya ba kasa kaida donc pantalon zeba to na lingala parce que kasa kaida ezali na mot portugais ezali ba argot portugais donc ba utilisaka yango kaka na kuna ba terme ko na dictionnaire ko mona yango te mais une explication ezali simplement littérale pour ta comprendre en comprendre que non kasa kaida ezali pantalon les ba zeba donc pantalon koya et on va nous couper les mains donc pantalon les mains donc filage est simbaraté au moins quand que non soit payé par la ce qui n'est pas la ceinture on va la ceinture bien mais quand on a bien si quoi ngai nazali moko nazala témoignage pour kitoko ça na famille nanga nazali papa nanga comment dit papa te mais on m'appelait papa na mboka parce que grand frère nanga abalaki mwasi iya koteke déjà na libanda abali mwasi msusu mwasi tanga ye azali ko maltraiter bana ndelo bayi na libeto yo zu papa na oza bino basi bo sala bo lelo tozami balé donc pe mutu musu donc lelo bo sala alors que à chaque fois réclamation yo le dit que non papa malama yaka asala ba dialogue na mama ya basi pe pourtant résultat tout ça nous devons dans la poto bana wabota dans la poto bazala d'abord collé pour bazala la famille bazala d'abord collé na papa parce que papa na bango a ndo ketike na crèche pour tomber na kindergarten ko banda bo bébé na eti ta makoli na école première fois na besoin na classe na âge à muke bolingwane si la mukite tellement que ba problème za la mingi na biso na ba foyer to kata kamwa relation wana noki papa na mama kabali mona bana bakatani tandis que bana ici les bagi collé chaque fois sur papa na mama ye okomona ko ye ti na poko bazala alors que subitement ba moni papa musu sakoti ba ndako et puis différence musu ezali que non papa na mama za ba laisser aller mo papa ça na bala na ye mais si papa musu ya koti oyo bengi kasa kaila ina ba directive mususu alors que comme aloko la te moi guerre katanda et vice versa mama pe aboko na bana na ye na ndako
aza pe na ba règle mususu oyo azalaka nango très légère na bana na ye afacilitaka bango tandis que moment mususu aye na ndako aza na ba règle moko ezali très strict oyo ezopermettre bana te barespirer ekomi confusion sikoyo yo ozwa place ya bamama te yo ozwa place ya bapapa nanga ozwa place ya bamama sikoyo totala oyo ya kolonga sikoyo nazwa place ya bamama ngai sikoyo na yo sikoyo papa bakeli oyo nzambe asala to bakasaka ye te bapapa oyo nzambe asala donc nzambe asala femme divorcé na bana misato mine mitano azwi mobali est ce que mobali na ye pena mpo azala pena na olobi te papa malamu pena ye mpo abokola bana wana tolingi ye mpo abokola bana tolingi ye mpo osala continuité ya bolingo na yo mpo ozama jeune non ngai na kolinga mobali wana aya mpo ete atia implice na vie na nga po na vie na ntango mosusu nazalaki na bana na nga nanosanti kaka eloko moko boye ezangi sikoyo nakute na papa oyo nzambe asala donc omoi teki akokokisa nyonso mpo na nga ya akozala mpe bien mpo na bana na ngai po ava mpe ngai na ye tolingana ava mpe aya na ndako na ngai ngai mona kotide ye nakoyeba penake mobali oyo ye pena oyo nzambe asala mpo na ngai nakoyeba parti ya libandaka ndenge ezalaka kaka me lelo so nakute na mobali amemi ye kaka mbala moka na ndako na ngai omoi teke nakoyeba te nayebi te soki mama tete mpe akoki kosukisela ngai mama tete azwa réponse wana oyo nyonso bazali contraire balingi kopesa vie contraire na réponse oma la reine négative apesi oza pena bokoma ngo na se tokoyoka yango mpe tolanda yango mama tete napesi yo réponse nazanga moko anape koboxe vraiment merci de kopesi nga parole la situation oyo toyebi ke eza très compliqué mais mama nyonso to mwasi nyonso oyo aza susu nde na mobali te mpo ekokosalema na bandenge ebele ke oza susu mpe ndenge mpe na mobali te eza kaka donki nde divorce te ekozala mpe na bamama mosusu akufeli mpe mobali atikali na bana na ye eza mpe na bamama mosusu bacirconstance ya vie esali kaka ke bazala sulu te na papa ya bana mais mwasi nyonso aswetaka ke mutu oyo ndenge akoya apres na vie na ye azala papa o malamu akoyeba koéduke bana wana to kotraite bango bien eza te ke oya na ba eloko mo boye donki ya komaltraite bana mpo nga namona ngo donki ya ndeko mwasi moko na otanga kombo te ezalaka donki ndeko mwasi wana azalaki na bana misato abotala deja na papa donki na mobali mosusu après ayelingana na ndeko mosusu mobali ezalaki nanu bien libanda ezalaki bien me ntango basangani esika moko papa wana donki soki aye na ndako bana ifo bakimi bakekota na bachambre na malamu te wana eza otraumatize bana mama moko te nde bakopermettre ke papa bongo akontinue donki nde kozala na ye osi lotaki bana na ye donki baza traumatise yango wana etosenga donki nde na bapapa ya biso ntango yo olingi mwasi wana aza na bana ndenge baloba olingi soso olinga na maki na ye eza kaka te oya donki nde na interet moko nano wana mpo osepeli na ndeko mwasi wana olingi kaka ye me bana wana ozomona bango neti ondire donki nde baza bambanda nono yo oyebaki papa ya bango te oyebi mpe te eloko nde esala mama wana akaswana na papa ya bana wana linga bana wana donki la reine nzinga donki ndenge alobi papa malamu donc akenda anoki kaka te boye likambo eza to mwana asali mbeba ayaki retard solola na mama bo baza bana nde yo bali ye mama me baza bana ye mama solola na mama après donc nde bokokofandisa mwana bino mibale donc papa osoli mpe na mwana boconseille mwana c'est ça mais ntango eza ke traumatisme wana yango te yango ebimisaka bana siko bayempoli bana yo oyo baza bayempoli bana oyo bayowaka te poto mpe bakoma elo te omona ndeka bambeli wango wana neloke oza papa na nga te siko papa apesi mwana ndeti mwana apesi papa réponse moko ya mabe na misu na yo soko esika ndake mama siko koloba nini po ezaka mama mosusu bakotelaka bana esika oza na raison nga vraiment bango ozolanda biso omoni bango baleti contre nga moko donc oyo aza kaka na réponse contraire ya thème oyo oza vraiment bienvenu ya komela biso mpe tokotanga yango
ce pour permettre biso que aux appels na biso na intervention na émission ou na prochaine édition aux appels la bienvenue aux appels les bienvenus d'abord abonné moi si ton mobali to la femme seule n'a pas to l'homme seul n'a pas et ça va deux choses soit tu es passé dans le divorce soit tu es passé dans le loi moi ça veut dire que kufa mobali n'a pas mobali a beaucoup kufa moi ça n'a pas alors moi si il se sent gêne avec que non dans l'imina pas la marqué 3 4 5 bana dans l'imina pas joie mobali mobali peut aller moi si on va kufi je me sens encore très fort très jeune dans l'imina pas là moi si mobali a bali moi c'est un bana kuti bana wana et que il peut passer que mobali a bali moi si moi ça na bana te musupe peut passer que mobali a bali moi si moi ça na bana va ça si bana mais non que non la développement moi si a bali mobali na bana na mobali pas na bana na to vice versa mobali a na bana na ye a bali pe moi si na bana na to mobali na bana bali moi ça na bana te to moi si aye mobali na bana ye ça na mobali azana na bana te na zuna moi si oyo abali mobali kwa azana bana boka na point oyo bien boka na point oyo avant na so point oyo na que conséquence ya bana wana ezali divorce bien liwa donc maman kufaki to papa kufaki bana batikali soit d'un côté de l'autre ba étiqué na système wana côté papa to côté maman bazalaka toujours victime bazalaka toujours bana ya victime sur 100% 95% dans le langage belge et dans le langage français, 95%. Nous en portugais, 85%, 95% ya bana wana bazalaka ba victime. To bazalaka ba victime. Na songi na mwasi to na mobali avant na kende kokena détail. Mwasi oyo na lobaka keno soki obali ndenge bino bopesi ya vie na bino na bakeno so kuti mobali bien to kuta na mwasi bien eza chance so ozolanda oza pe de même avis que moi commenter yango oza pe na vie contraire commenter yango yom toza na bana oza mwasi to yom toza na mobali ozoluka mwasi to yom toza na mwasi oza na bana ozoluka mobali soko ozwi mobali ya malamu to yom mwasi ozwi mobali ya malamu ezali chance oyo akokipe bana na yo lolengi papa ya bana na yo azalaki kokipe yango to lolengi mama ya bana na yo azalaki kokipe bana na yo ezali chance vous comprenez comment ezali vraiment chance donc qu'est-ce qu'on a premier point moi si aza na bana te abali mobali oyo aza na bana ye mpe aboti est-ce qu'il y a traité bana wana ndenge moko na bana oyo akuti pa yama ndenge akozoloba soki aza mama malamu akozwa bana wana lokola mwana oyo ya boti mais soki aza mama mabe kanda mwasi nde ezalaka mabe ya mobali kudu ezalaka bien po mwasi kanda mwasi amonaka mai kaka mwana bato sopi kaka kopa mai ta mosusu ezalaki wana mwana telemini kaka mai ekwei problème pakosa awa boye komogalinga mwana eloko lia te wana nde sikoyo eza mpena mabe makasi soki ke papa omemi mama kuti yo na bana ye mpe mosusu aboti mwana yo moko ke mwasi soki aza mpena motema mabe wana mpenza eza mpasi mingi mais soki mwasi aza na ye motema malamu akozala na ye bien mpo na bana wana bon na ka oyo nga mpe na olobaka déjà mama wana mobali wana amisaeli ana bana neti aye obala o ntango déjà papa nazolinga oyebaki déjà aza na bana ondimi papa ondimi mpe na charge ya bana wana yo oboti na mote mais après nzambe apamboli oboti mpe alors bana wana oyo okutaki baza makila bana oboti soki oza dokile motema malamu
continuer kaka donc inde kotraite bango bien parce que otali mpe ke non nzambe mpe donc apambolinga na mwana malgré tout donc inde nandimaki baoyo donc inde aye continue kogarde bango bien mais soki aza motema mabe bana na bakosouffrir omona donc akomonyokola bango nyonso ayeka ndike ekomi na mwana oyo ya boti eportant azobosana ke mwana oyo aboti na bawana kuna baza makila moko eza malamu te eza malamu te ata mokie mwana mpo ozala deja donkinde na nini na kere moko ya bien mpona mpena conseil ya malamu mpena mpa bamama pene soki mobali okuti ye pena na bana linga bana wana lokola bana na yo omoi tante ozonyokola mwana na yo ozokanisaka mwana oyo nazonyokola ye aza na ye eloko pamba mama ne kuna ta mosu pa azali aza na ye bien tikilinga mokumba yo ozobengango mokumba me yebake bana oyo banyokolaka bakolaka malamu bana oyo banyokola bakolaka malamu lobilobi ozomona ke bana oyo bakoli elongo so mwana wana oyo bandaki konyokola azwi libala na libala pa yakei mobali asepeli donc azolamba kitoko azobongisa ndako kitoko donc atondisi mobali nani esengo mais mwana oyo bandaki koloba ke mwana ozobatela ye kosala mosala te nalingaka te osukwa basali tikila yaya na yo wana asalaka nyonso tikila ye asalaka nyonso so bana wata bakendaka mabala ezalaka nde pasi yango na kote ya conseil pena bamama tobokola bana na biso ndenge moko na bana oyo bapapa bazomemela biso na bandako tobokola bango kaka ndenge moko lifuti na biso eza nango mpa nzambe koluba lifuti no mpa bato ya mokili te lifuti na biso ezalaka kaka mpa nzambe motema mabe nde wana kitoko te vraiment bolandi intervention ya mama na biso la Teresa la Reine Zinga TV vraiment bapesi réponse etant que basi mais nga etant que mobali na koloba boye bino basi oyo bozalaka okuti mobali na mwasi na bana na ye ozolakisa bizali malamu na ebande ndenge olobi babala yo nano mais ntango ozolakisa bizali ozoya na ndako ozokuta mwasi akoke na bana ye papa ya bana na ngara aza na bana na ye olakisi bizali yo ntango papa na bomona boyeke non mwasi akona bana ezosima nzoyalaki hypocrisie ntango okotika na ndako bala moko aye ochange face mama solola bien mama bosolola bien bozalaka bizaleli malamu ntango oza libanda okutinga na bana na nga kosipote bango okenda maktonge ntango okoti na ndako ochange ntango surtout soki oboti bana bakomaka bandoki yango motuna ezali pourquoi nayo tozolanda biso pourquoi bana oyo bakokomaka na ndako ya bambanda bazalaka toujours bandoki pourquoi bana oponga na opesa kito témoignage propre dans ma famille esalama grand frère nanga akotaki bana na ye mibale libanda abali mwasi na ye libala ekufaki na mwasi kana ezalaka abali mwasi mosusu mwasi ata na ye bana na bakomaki bandoki epuis na bapaster azokonfirme lelo bana bandoki grand frère andeka koyoka oyo mwasi azali koloba ozokomprendre azokaka oyo mwasi azoloba ti aye kobengana bana heureusement nga nazala ke bana bakimi epai ya papa na bango baye epai nanga mpe nabokola bango ti lelo donc soki balaki soki bango bazali bana grand frère na ongima te bakaka kino bana nanga nabota bango liboso femme de 30 ans bakomija bana bakomija baboti bakoko ngambo tozali yango nalata pesi babenga donc papa na bango toto babeki non ye motelela conscience na ye ezonga asenga bana na ye bango mais bana babengaki kaka kiyo babiki nyonso pai ya tanto côté mosusu mpe bino bapapa bozobebisa biso te mamaka nalobi na motu bakoechape ozalaka soki oza libanda ozala bizali na ndako bizali mabe okomisi tanto bino moko bobebisaka biso na sansi nini nde tozana mama tete boye sikoyo mobali sikoyo ateni na liboso na biso aye alingi biso nde toza baexemple sikoyo temani kaza nde kote na ye ngai mpe nazala na kote na ngai sikoyo ngai sikoyo nazolakiseke naza mwana malamu tomoni ntango tozolinga naza mwana malamu nazosala nyonso sikoyo mama na Vanessa sikoyo ye mpena kuna donc azolakisa mpena caractère na ye ke nalingaka boye te donc azolakisa mpena ke ngai nde nazali awa
so meminga na ndako na yo la linga baduti na ndako ponga na mona déjà bato ebele omona omemi bato mosusu na ndako ememi problème moma tozala bien eza te nga alinga bongo te soko otienga na ndako na yo tovanda bien soko olingi tovanda bien tozalaka comme biso mibale omoni siko ngai sikoyo epai nazali sikoyo naloba ngai esa eloko te sheri nanga ngakuta ata bato 20 ata kutu 50 nakuta kaka nakolasaka te malamu ngabi ata kutu 100 kutu ekosala eloko te ngakuna linga basemeki ngakote basemeki nakotulu nanga kutu kitoko na bilokanga bango basuki sikoyo likanga bongo sikoyo soki mobali sikoyo azolinga biso boye sikoyo mati te azolakisa siko caractere na ye ke alinga na ye makambo boye te azolakisa mpe ndenge azaleli na ngangu nazokosa na ngai nyonso na opona ndani boponaka biso opona ndani yebisaka na tuno ndani papa opona ndani esika wana ya papa opona mwasi wena pona bana te pesaka bena réponse ngai nazolakisa soki naza mosanto mbala ta 20 me mama te tazolakisa mpena ke non ngai nalinga boye te kasi yango mpe makambo ebandi omoni siko mpe makambo siko ebandi kaka omoniokola bana ngai na mosantu na ata na kokoma siko memeninga bana nakolinga bango nalakisi siko mpena karatere nanga mobima nakomi gana mpo batika deya lopete na mosala vraiment tokomokoma na biso tolingi toshite na biso na suka po ntengo eza molai tokwakisango lelo mosu alingi aloba likambo mama tete aloba likambo nayebaki no yo moto ozali victime ya situation oyo esika ozali soki omoni ke tosolola obendi biso oyo mpasa na lisolo moko songolo na ndako na ye etungisaka ye na mobali na ye na bana na ye na bafemeki na ye incompréhension na baninga na ye na quartier to place no tovandaka benga mpe biso obeta lisolo na yo tokosola mpe ensemble soki mpo ozali mobali makasi mwasi makasi olingi mpo ya na plateau na biso obunda na biso na intervention mpo olobela mpe mokili mobimba yaka mpe la reine nzinga azali abetaka mpe très fort okosepela soki lisolo mpe esepelisi yo na te koza mpe na commentaire akopesa mado olingi kopartike na biso te mpo osunga biso komela mpe biso na whatsapp na biso to obengi biso directement tokozwa yango bokanga lelo keno pourquoi bana oyo babokwamaka na ndako ya bambanda bazalaka toujours bavictime mama pepe na portugais o porquê na portugais sim. Aqui estamos a abordar o tema é que por que as crianças que são criadas na, como é que se diz, na rival da mãe ou no rival do pai, assim, que o pai se divorciou com a mãe e casou uma outra esposa, ou a mãe casou outro esposo, por que esses filhos sofrem? Por que são vítimas disso tudo? Isso é que estamos a abordar aqui na FKM Vision TV e na La Renzinga TV, é que estamos a abordar esse tema. Então, as vossas sugestões são muito importantes para nós. Quem quiser argumentar algo, pode escrever, lá embaixo passa o nosso número, tem um e-mail, tudo pode escrever e participar também, presentes estarem aqui para participarem no programa. Isso aí. Nega eu vi que evitando a pessoa pupuli ya moto mais então com a panjang na portugais boyo ki tolbika que non pourquoi bana wana bazalaka ba victime na mikolo boya to ko ke dependant na thème na point par point lelo tolobi que non ko bala mwasi aza na bana to ko bala mobali aza na bana soko kuti mwasi to mobali ya malamu ezali chance lelo kali kosoka nga yango oya kozwa bana wana lokola bana na ye et ya mibale bana wana bazala toujours ba victime to pe si victime ali kosoba benga bango toujours kindo mama la reine alobi que non mwasi oyo aza libanda azwi mobali oyo aza na bana azokozala hypocrite aza makosa mikotisa nano ntango akomaka na ndako nde achange mpasi akomi kopesa balwane mpo mobali ayebaka yango te mikolo ekoya na teme na biso to na prochaine vidéo to prochaine émission tokende susu malembe na sujet oyo ya bana me mpo na lelo tosuki na apo na ntango na biso topesa mama tete invité na biso liloba yeli akoloba avant de conclure na la reine Nzinga. Bem, queria retificar pouco porque entendo, né?
muito alemão na cabeça e às vezes português falamos, mas muito alemão. Não é que filhos que são criados na rival ou no rival, não. Na madrasta, a esposa que o pai casou. Sim, ou no padrasto, o esposo que a mãe casou. Por que estas crianças passam mal e sofrem e são vítimas de tantas acusações que são bruxos, que são assado e cozido? Por que essas crianças sofrem? Então pedimos a vossa intervenção neste assunto. Então, bem-vindos. Obrigado, Molaki Malamu, intervenção aí, eu gostava Malamu Mingi, e la reine Zinga, e o Wamoko, se não vou investir na pessoa do Wamoko, e se não muito com concluir ensemble. Quando aí, na mamãe Tete, Teresa, mamãe Tete, mamãe Vanessa, assim já vou levar a uma nem a levar português na bandi, exato no subo eu que te exato no super baba eu que do mas exato na se chega outros lá não cai bana bambanda, nem que bana oio bazoke puta de ba neti mobile aí a kuti moasi na bana na ye après bana wana skota musu bazoki ba toujours kara bandoki bazoka mama bakindoki boye après moasi susu ok suna libala donc makamanga yanga tozolo la kara bana na bazaka ba vite donc ezo pesa kaka pasi pona ngo bakaka ke tozala kaka bien na bana tozo kuta na mabala po bana tozo kuta na mabala ezaka ndemo na bana biso tanto pe mama tamsu na bapesi yo bana te na vila yo mobili na loboti te linga bana wana lokola bana na yo po omoni ezaka bato mosusu nzambe ndenge asala biso bo mosusu babotaka bango te ndenge ezalaka kaka ezalaka mpe mabe te nabotaka te tokoloba te ke yo mwasi amela milangi boye non mama soki na nzambe nana apesi yo bana te okuti mobali aza na bana zwa bana ya lokola bana na yo eza esengo mingi tanto enjour nzambe mpe akopambola po makamwisi ya nzambe mpe ezala nango mwa bato te batali mpe bamoni mpe ke mama oyo akobotaka su te na vie me na motema loka ya malamu wana oyo ya ndenge ozwilaka bana wana tanto nzambe mpe tata nzambe mpe akoyokela yo mawa apesi yo mpe mwana mpe omoni yango na bamama na biso surtout nango mpe tata aseli mingi mpa bamama makambo oyo mpa bapapa esapela mingi te ezalaka mingi mpa na biso ezali me mingi toviole tokolobela mpe makambo bapapa nde baviolaka bana wana mpe eza kote wana nde bapapa bachampion kote koviole ya wana mpe tokolobelako me tokoloba nanu ke bamama ndenge bazonyokola bana bambanda tolinga bana na biso surtout ngai nde nazali ala reine nzinga nayokaka pasi nalingaka bana mingi komona penata mosusu omona mwana bana bazonyokola bango esalaka mpenza bien te ngani soko lingi mpe toyokana bien zala bien mpa bana na yo atake bana ngo ozomona peke mwana aza mpoli mwana aza boye no zwa ye mwana basola kaka ndenge tozutaka bapapa meme bazosala biso mabe tolingaka bango kaka soko pourkui bana na biso te bana baza fitile ya lobi soko obokoli ye malamu lobi mpe soki akei akokanisa yo pa azali pena yibe akeli non mama na bokolanga malamu mwasi papa na biso te akosala mpe eloko moko malamu sikoyo soki obokolaki ye mabe akomemi joueur ekomi kutuke mais soki na mama ata voiture apama akende kuna makolo ngai mwana apasi nake sombele anyokolanga te koketila kutu ata na entraînement takende abanene kokende te mbamsuma papa ke musala mwana atika na se wana nga mwana moke nazoyeba mpe nazalaki na 5 ans nazokenga moko akosunga yo te mais soki obokolaki ye malamu mwana nakosunga yo eba mama nanga tozala pena malamu tobokola bana malamu ndenge tobokolaka bana na biso moko ndenge mpe tobokola bango naosenga pena pardon pena bamama ekozala malamu mpo bapapa nde bazalaka wana papa tanto omona ke mosala akoyeba na ye te eloko nini ezoleka na ndako papa koyeba te ntango akoyaka ata mosusu mama mizokisi na gilet eyoka taka mwana oyo kuta pengisaka babambiki eloko moni ezokisinga apati papa monaki te kamera mpe ezalaki te papa kokangela mwana la reine nzinga azoteka déjà ndenge bamakambo ezalaka mais prochainement akoya kodeveloppe mo bien pourquoi conséquence yango ezalaka ndenge nini basi yango pourquoi bana mo bazalaka bamingi baviti
et le connaît ça là que l'homme a la victime na mikolo ya la reine zinga que ba balingia ba loko la kisandenge za mais pour le mois to stopper na le mais dimanche prochain beaucoup vraiment la live beaucoup mo la ndenge nini bana mo bazala la victime na bandaka kokosa makambo afin que solo ya mo ekoma kama be na ndenge bozali kolanda na mo tete msoko pesa mbote na ba ono so bazali kolanda biso mo ba dédicace na bato na yo yebali na bango to kosanite vérité makiesi na Luanda vérité makiesi vous savez c'est bandi contribution à bona mama tete na RNC donc quel sensible wa mbote na pa ezali Mami Ndongala wakata Mami Ndongala to c'est là na plateau kiti moko etala yo Mami Ndongala kiti etala yo bon il y a liboso na banda pesa no merci et pas ya Papa Flo Manzunga Kumpula Photo Flore FKM Vision TV Waneza Biso Moko la reine Zinga merci mingi ndenge vous bengi singa na plateau na bino na ya ko intervenir za ba liboso na meki kaka intervention na to sengi bande ko mususu o ba otala esika ona lubai malamu te to boye bwana droit ya ko ya ko mate na ozonga kaka vraiment merci mingi ya liboso na pesi mbote na libota na mobimba esika nyonso nde bakutami soki nalobi na bando ntanga bakombo ndenge elia biso temps mais baya nanga mibale bamadame ya Bruxelles na bandi nao na mama Isa de Bruxelles beauté fatale Suzuki Tomi na photocopie ya Gabriel obikaka bamote nao yaya joyeux anniversaire yaya joyeux anniversaire nzamba pambola yo donc ozala bien ezalaki bien na bavacances na kuna ya Bruxelles ye moko Suzuki Tomi na mama ti nzete moyindo mwasi ya bato ya papa Ransa na kati ya Bruxelles. En tout cas, na lingi bino mingi zalaka wana donc bozalaka wana nzamba pambola bino na bosanité bambote na ngai ke epa ya Andrine Mpongo la perle noire na kin ma belle yomo ebikaka umela mbote mususu eke epa mutu moko boye vraiment la seki mutu moko boye alors guerre à Mungulu les jeunes boss de Paris yomo yebikaka bakuku nao zalaka place oza en tout cas ya yo ya mwana na sengi pe na bandeko na biso ya FKM Vision TV na la Reine Zinga TV bos abonné na chaîne na biso eza ya Virginie Manganga TV na Kinshasa kuna de ke bokomona ba artiste na biso de Mboka ya Congo Angola bakota kuna ebele pe donc mutu o asimbi yango mpona ko présenter yango na kombo ya Bedri Lukabwe na kati ya site ya Virginie Manganga bokota bosabone massivement wana eza libota eza famille en tout cas bobosana te na bandeli Virginie Manganga boyebi kaka bao bayebi na site na ye bokokuta Bedri Lukabwe couleur d'origine mwana mobali mo boye nayebi te na lobandeli donc asola pe bien bosabone massivement pe na beleli bino susu bokontinue kaka bosabone na bachaîne na biso mibale FKM Vision TV ya Papa Flore na la Reine Zinga TV ma fille wana so na tangi te mususu wana donc ezala pasi oyo ngai mama azali yaya donc azali tout donc moi si nzambe vérité makie c'est la patrona na Luanda yenda simbi masolo ya FKM Vision TV na Luanda
Bo s'abonner donc na kati ya FKM Vision TV bokomona vérité makie c'est la patrona ndenga loba kaka bo pesa nzambe raison soki bo s'abonner bo pesa nzambe raison en tout cas na bino mingi tokutani donc imbalasima tokosanitaire Star Mbosso donc album ezoya garçon bayemba lokola Kofi donc soko tie musique na yo kasa Kofi mtazoyemba mais Kofi te ngala yetsa ekuto leki kuna Kofi tala tanga zoyemba baloba nyuso yoka koyoka donc Star Mbosso bambote na pa ezali après kabo se bolembu ya album na ipe bati bolembi kabo se wa mutunanga banzembo na album na yepe bimi boke notala on na YouTube donc azo ningi sa penza atoza munene kokonda na obina donc bambote na yepa uzali na sepeni makasi donc pona ngaba tunanga sina tieri bango ni bangeli na tieri na zasu na mutu ona weko tika na otika kaka mutu asuka kaka eza bongo Eduardo Kisoka kuna na France bambote na yo papa pa yozali nzamba za na yo Kanamaga na Losambo, Nzambe Moka Yebi, Eduardo Kisoka. Alors, ainsi. En tout cas, what is that spécial? Nous sommes des IP spécial donc. Nous sommes spécial. Spécial les a donc Bambo Tebele et pas Banananga, na maman 3 étoiles. Na otanga ba kombo nyo sauté étoile à liboso et bandina A étoile à mi-balé, bandina C, étoile au asuka. Donc, la fille à maman, la princesse Vanessa Vanga, moi la mon boé. Moi, il y a eu Azaka le maman la luba mingi te mais comme c'est tout sola, tout sola. Bambo tenabino em português que queria falar. Saudações para vocês, meus amores. Manu A, Manu C e a princesa Vanessa Vanga, a filha da mamã, a princesa da mamã. Beijos. Ainsi, nous mettons fin, nous arrivons à la fin de notre émission. Restez toujours branchés et n'oubliez pas de s'abonner massivement à la télévision La Reine Zinga TV ou FKM Vision TV. Tona laquelle, tout béni, l'équerre sensible TV. Tona Mami. Donc à la TV, na Katia Paris, et puis prochainement on va ce qui est dit est dit. On va faire un commentaire, n'oubliez pas il y a vos commentaires, na biso et longo. On va aller pour participer à la prochaine émission, la émission na biso après la thème de Kitoko, tous allez toujours pour na bino benga biso boleka tukutani malasima. Tant on vidéo, s'abonner, musapi, commenter, partager. Timbili batu nyonso ya WhatsApp, Messenger na Facebook na yo, ochako pe na history na yo, kutalama mokimo. Merci, Nzambe na biso, à mon avis. Oyebi ke nga pe naza susu na mwana nga mo pe aza fanatique na numéro numéro 0. Bolandi kwa. Mwana nga, donc mwana penza uti yao. Donc naza 5 fois mama, na opesa na mwana nga o kaka wan, baza pa mo nyonso balingi mama. Ba mutu, mais ya be nga la Reine Zinga. Wow. On a parlé de la Reine Zinga. La Reine Zinga be nga su mama te. Alina Moraes. Ya moyo. Opesa Alina Moyo. Alina. Abraço ya moyo. Beijo, beijo. Meine Enkelin. Ja, a voz ali. Apenas estava. Mbote isso se passa o Magui. Bambote pa zaina bana. Donc toko zamu toko clôturer. Tout ça na koloba se o Magui. En tout cas. Soki nakanisi bapasi omonelanga nekulusu nani akotelemela lipamboli na ngai yesu soki nakanisi tout accompli sur la croix nani akotelemela libota na ngai azalite yesu na ngai nani akokanga mokano na yo azalite akouta wapi nani akotelemela basali na yo
akobimela voyage na ngai yesu na ngai o azali te akobimela wapi nani akotelemela elevation na ngai Désormais, bozanga te na émission na biso ya sika eza bongo ngai moko la reine Nzinga na photo Flo de Berlin à cœur ouvert Corazon Aberta eza bongo émission na biso ya kitoko eza bongo émission na biso ekosepesa bino kuna tozoloba nyonso toyobila kaka kuna bafamille donc nyonso kaka tozoloba bakuna mpona kaka kotia ba implice na bandako na biso bozanga te chaque dimanche désormais la reine Nzinga et Photo Flo Vision bazali mpona bino na émission kitoko à cœur ouvert Corazon Aberta chaque dimanche tolobelaka bafamille mpona kobongisa mabota na biso. Merci. Bozangate. Merci, merci. Jili Afroshop RDC na Katia Berlin respect bana bundes ya bino ba solution siezwami na Jili Afroshop RDC na Katia Berlin. Mais nini on me bezati bana ya Allemagne, bana ya Paris, Bruxelles, Londres, Canada, États-Unis, monde entier. Tozala na boutique moko. Jili Shop makambu. Balobi nyos tolingaka tolia ekomi. Bana Allemagne te bone kolela wangila. Mwengi, misili, safu, nyonso, mbongo. Inga jili, nakopitru keleno, banan mane. Balabi Allemagne makambu. Na Katia Berlin, eza ya koinda, balobi na vetenaun, bisolo ezaka Afroshop RDC. Maman Julie Motema, papa Guillaume, les boss. Afroshop, ma soleuse, la balobi photo fleur image, photo fleur vision, yenda zo pesa makambo. Hein? Tété Thérèse, maman na Vanessa, balobi yazo pakola kuna. Mino batuza na kutuwa Zambia, Europe baby, ifuatagani. Ata uzana Amerika kokikuya, ata uzana Asia, Chine. Bino batuzalaka na chini bashinwa buya kumona boutique na Katalimani boutique Jili Afroshop RDC ya mama Jili ya chez mama Jili ya papa Guillaume. Jili Afroshop RDC na Katia Berlin ba solution pona bana bundes ngai na Berlin yaka umona babuga bimira Berlin tufungulishia mupana tumoni confirma batu baza kudima te tutetuli biloko kulia kuvimba mabuni oko lugani nyama mapembele buidi makashigila mwingidika wamila wiba bipiatu nzongo ngolu mtsambwe efundi zali nyonso mbika ukumona nyonso zali buya kasi sukadi mungu donc biloko byonso tika na Kongo okumona mwamba banika wangila banika mbika banika nyonso sokutondite sokuvimbite iza volonté nayo. Balobi makambo eza ya koyinda. Oh mama vérité makese la polyvalente akoti makambo yango. Boutique Afroshop.
chez Maman Julie balobi RDC na kati ya Berlin. RDC na kati ya Berlin. RDC na kati ya Berlin. Afro Shop abikuna okuta nyonso. Berlin vetenaou eza ya ko bouger na moment confinement. Julie Afro Shop RDC na kati ya Berlin respect. Oui, Maman Julie ya fongoli masolo. Maman Julie a fongoli masolo. Tango bango bazolala ba Maman Julie aza ya kolamuka. Vetenaou eza ya koyinda. Babo okutani mbinzo, pondu, ndunda, matembele, ndakala. Produit de beauté, ce qu'on a comme poste, le la maman vérité ma caisse, yaka kuna. Maman Julie motema ya papa Guillaume, babi kuna masolo, kuna abu, kuna a clôturer, babi Berlin mobimba, Europe, Amérique, Asie, Océanie, Afrique, babi bo kitaka kuna. Na Berlin masolo eza kuna. Na Berlin eza koyinda, Afro Shop, RDC de makambo. Bo pesa nzambe raison. Pululu, asipe nika niki, ifune kulianga kala, pululu yaka. Julie, machi ayo, Julie, machi ayo. Ilela, Julie, na man, shama amuna o, Julie shop. Na kufa na wapo na Julie na ofumema ofumali kama na ofumema Julie ofumali ma passe kama ta Julie la bango pongi Europazi Amérique poto za koyinda poto tsaliwa moko na Allemagne butuna manini boutique Afro Shop chez Maman Julie RDC boutique ezaka moko ezoteka biloko to bino bolingaka bino bato bolinga kolia mbinzo bino bato bolinga kolia mayebo bolinga kolia mwa wangila mwa kisala kindeki boutique eza moko Afro Shop RDC chez Maman Julie o nokoma munele o mundela naza kokai na ngati ngana oleke na pembe. Julie Afro Shop RDC na kati ya Berlin ayena ba solution pour na biso bana Bundes bisika nous tozali partout tozali il suffit seulement d'appeler Afro Shop Julie de Berlin.